Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement, pena suko tika héritage na bana yo et en même temps so zaki na ndako ozwaka na crédit et ko ko futa ndako na yo. Toza susu na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez kuna yo bien au futeraka, on go protéger ndakuna yo, donc au futayo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé muto yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité zake ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ebandi misa ya lelo pona kosuki sa semaine uta to bandaki lundi mardi mercredi jeudi vendredi lelo nde tozali ko silisa. Merci na bino pona confiance na fidélité oboza ko témoigner tout le jour à partir de 11h et puis plusieurs rediffusions et si yebani bande ko sika baza ko landa biso partout même à travers la République na ba coin nyonso ya ba village ezali na Djougou na Malemba Nkulu bozola na biso na Kasongolunda, bozana Bagata, bozana Ilebo, na Bulungu, na Lodja, na Sankuru, bozana Lomela, bozana na Bisope, na Sakanya, to bosanite bato bazana Congo Central na Madimba, na Songololo, bozana Mbanzangongo na Kimpese, bato bazana Mbujimai, bato pe bazola na biso na Sidu Bangi, na Noru Bangi, na Bazuwele, to pesi bino mbote, boche TV moko butu penza yango me bo vandeli esika moko bozana Ngandajika, bozana Kananga, to bosanite bato pe bazola na biso na Pweto, na Lubumbashi, bozola na biso na Kenya na Kashobo mbote na bino na Kolwezi tozoli kiete tokolekisa bango malamu bozala poto confinement ebomi bino bozala bandaku mbote na bino po bozala na Calgary na Edmonton na bozala na biso na Neuchâtel bozala na biso na Mulhouse bozala na biso pe na Zurich. Je pense à un grand fidèle téléspectateur de tous les jours qui ne cesse de nous écrire, Maurice Emmanuel Eombo, grand frère, merci na yo pour na soutien moral et financier à l'égard ya bosolo na politique. Alors on va évoluer bosolo na politique, l'actualité est dominée par rapport ya loi Minaku ne baza ko benga ngo loi Minaku isakata na niveau de l'Assemblée nationale avec beaucoup d'actions ébélées salami de part et d'autres qui basiko déclaration politique et bandi parce que activité mardi d'abord ne bandaki mokolo ya liboso mina kuna sakata bango wana nde boza komona liboso ba TV na bino bandaki mokolo ya mardi bango basali proposition ya projet moko bazana ngo ya loi alors ba incompréhension autour ya proposition montana montazo benda couverture na côté na ye qui dit mieux na lingi lelo penza tolongola ba ekai ba comprendre exactement il s'agissait de quoi. Alors lelo kwa ngo maki mobulu ya mardi bomona ngine tokitaki sur terrain le premier jour et puis mokolo ya mercredi des populations une grande partie koloba population n'y ont sauté mais une grande partie représentée bazalaki na palais du peuple mais ba dérapage et salami et belé population banayi ko réclamer ba retirer projet wana et salamate ndenge boza komona bat bazo imba plus blanche que la neige boyo kango TV za radio te wana ezalaki na stade na palais du peuple bato belé ba ko koma place wana te. Je déplore d'ailleurs ba journaliste belé ba bazali victime ba ndeko Molisho bandeko Jean-Marie Bassa na biloko ya bateau baza ba privé na monaki kulutu nga Jean-Marie Kasamba
bake na ndako na ye eza ndako ya PPRD te eza ndako ya télé 50 te eza ndako ya Shadari te wana eza ndako ya journaliste et lokola ngai na bundi na zwi misolo na ngai na tongi esika na ngai pona ba conviction politique to pona mosala na ngai bino bopesi ngai elongi bolobi te boye kotuma ndako na ngai wana ekosimba te toza ko condamner likambo wana bokomona ministre intérieur atambolaki ngai moko pe nazalaki wana sango mokonzi officier de permanence chef de poste j'étais là ensemble avec lui nous avons essayé de voir TVza radio te bolanda yango et puis finalement ba déclaration salami ebele boyoka koto Shadari ya lobby boyoka koto nayoki ndeko Nemi Moulin ya père lobby bolanda babloko tout à l'heure. Alors pour information, faire Ebola na Est. Finalement Ebola est na Est. Et Fessili nazalaki na Beni Mikolo uta koleka na kutaki mwa quelques cas el kambango ben siko balobi penza Ebola esili bako benga ngo 10e donc na minute banda makambo Ebola banda ko attaquer biso 10e de yango yo penza mais esili le coup moizonga na nzambe puis félicitations na Muyembe oyo asalaki musala docteur bazalaki na équipe ya batobele ba professionnel de santé nyonso topesi bino merci. Alors likambo ya Covid-19 plus de 6000 cas déjà à Covid-19 dans la République démocratique du Congo. Luala Bazali 13e province où il y a la position touchée na coronavirus. Donc information to pesa bino. Kuruzi za bazo kunda elelo. Bazo kunda elelo. Pesa ngana nu photo Kuruzi za ndazalaki président sortant. Moni ndenge Joseph Kabila bimi. Ndenge Joseph Kabila bima déjà. Mais est-ce quoi bande ko zela mapono mbo abima na déjà yiwana nzamba bengiye Kuruzi za bazo kunda elelo. Selon les informations to la na zalaka pe pasteur. Donc, c'est aussi un homme de Dieu. J'espère que Molimo n'a pas coupé Manakimia. 4 personnes ce matin. Bossolo na politique, batomine et pour la mais avant d'entrer peut-être na vu via sujet na ngai botala lobby ministre intérieur azalaki sur terrain pour na botala ba dégâts ezalaki causé. C'est vrai qu'à Kendaki place c'était mais l'essentiel, je vous laisse suivre ça. Tozonga poto zasko ba invité to banda TVza radio à tout à l'heure. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a fait la ronde de la ville, plus précisément dans la commune de Lingwala, pour s'enquérir des dégâts causés par des manifestants lors d'une protestation contre le projet de loi de 2 députés nationaux Gary Sakata et Obem Inaku sur la réforme de la justice le mercredi dernier. Dans cette visite d'inspection, il a été accompagné notamment du commissaire général adjoint chargé de la police administrative, le général Patient Yav, et du commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Après le palais du peuple, Gilbert Kankonde et sa suite ont pris la direction de l'avenue Kabinda, où se situe la salle de fête Algave et la résidence du journaliste Jean-Marie Kassamba qui ont été attaqués par les manifestants. Ensuite, ils se sont rendus sur l'avenue Mouchi et Nyangwe pour faire le même constat dans la résidence d'Emmanuel Ramazani Shadari et l'immeuble de Joseph Kadiman qu'on aurait octroyé à Alphonse Ngoï Kassanji, député de son État. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a condamné avec véhémence ces actes de vandalisme et estime que les enquêtes sont en cours pour que les auteurs de ces actes soient déférés devant la justice. Bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes qui vivent dans ces... Ma famille est là. Dans ma résidence ici. Donc cela est criminel. J'étais en contact permanent avec le commandant ville pendant qu'il était en train de superviser les opérations. Je lui ai donné des consignes précises. Je lui ai dit que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Du côté des victimes, on demande que la justice soit faite et qu'ils soient dédommagés par l'État congolais. Je vais demander tout simplement à notre président, qui est le garant de l'unité nationale, de la cohésion nationale, que je sois dédommagé de ce que je viens de connaître. Ici, il y a aussi des manifestants, il y a des gens qui manipulent la population. Ils ont profité du pouvoir de la population par la haine pour venir séduire lui-même les gens qui sont même la communication, ils sont eux-mêmes. Je suis étudiant en affaires,
je soutiens le pays à payer en sur les autres. Signalons que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, a invité toutes les victimes de ces actes de vandalisme à évaluer les préjudices qu'ils ont subis pour qu'ils soient indemnisés. Très bien, merci beaucoup. Alors, on entame le sujet. 4 invités costauds. Hein. Kassi, toujours réfléchir autour à Bossolo la politique. Fumutoto Basanga, bonjour. Bonjour, Mikolo Bele Tomolanité. J'espère que vous avez Maki, au Bana Mokanda, aussi si Mikanda Nayo, Bana qui peut aussi à la moindre Zembomoko, une manière à vous sensibiliser. Je pense que comme une soupe. Il y a un livre normal, Le pouvoir de la musique dans la bonne gouvernance. Juste après le 30 juin. Donc dans 5 jours, je crois que napesi ba kokonanga papa nanga ba Steve ba tunyo sur sa politique mo na tiala ma onzembo na ba yoka bo. Pourquoi préférez véhiculer à mon nzembo na sika politique la livre ba batanga. En tout cas, courant de pensée nyo se yana mokili ezaka na ba écrit na ba dessin na musique na. Donc on a publié livre les écrits, ensuite la musique et puis on a publié livre de dessin. Donc bande dessinée à penser là. Et les normes, il faut que ça la bonne. Très bien. Alors on va avancer, on va prendre Barnabé. Avant la comé pas la Chibin, bonjour. Bonjour mon amboka. Maintenant de pour l'invitation na yo. Tani sur les lobi kolé. Belo zanga so 3 semaines na mon invité. Ata la baolo bagina mbaro mikonyo somé. Yo mo ligue 3 semaines. Yo ça yo na to to. Et c'est aux alaroya na ndaku, ezanda kuna biso. C'est ce que les gens disent, c'est pas le cas. Moi contre temps pays alaka, moi ngonga okabonezali mais tozali pour na kabola. Maya mutuya to ya bwanya o ekomema mboka liboso. Papa yomba gouvernement zoluka somba bandaku na ye surtout ya ma campagne wana président sengaki ba évaluer mais lunette ya wemba yo sozui matonde mingi papa wemba azali moko ya bayembi o bayembi mingi batei biso be mingi na nzembo noki mamolo yembo awa je crois que eza toujours important gouvernement à capitaliser à Wana. Non seulement sur le plan financier, ça perd en fou les caisses de l'État, mais sur le plan historique, na baye bas kokeni na nzela ya musique. Ba koyi ba ka il y avait un Wemba, il a fait ceci, à Salaka Boy, c'est de l'histoire. Mais je crois qu'on peut jouer qu'à 1 minute. Et ça na sangwe mawa, je suis fan aussi. Il y a football. Mamalé, toujours présenté ma condoléances. Na famille Nyonso, il y a des SMP, il y a des SMP. Il y a aussi Congolais. Condoléances na famille biologique Nabana Lemba. Mais aussi, il y a un acteur politique. Je crois que le il est aussi l'un des pionniers centristes. Papa Félicien Kindoula, moi, on a Lemba qui a rendu l'âme. Donc, te présenter la condoléance, mais aussi dans très bien. Mamalé, on aura un dossier spécial pour Naïm Kolalendi. Tu as spécialement un journaliste sportif. À Royaka, pour nous relever la makambo. Mamalé, mais Kayouala, Bato Moussouba Bagete, Nda Bimsara Slogan, à Balo Mouké, bon Mouké. Mais un bon joueur à Beta Naïbiso. On va aligner la biscotte, donc Burkina Faso surtout. Je pense que lundi, tu as un journaliste sportif à Koya spécialement pour le Mamalé, même pour 15-20 minutes. Total, la journaliste au choix aux Alawa, parce que vous solo père un journaliste sportif maison. Alors Steve qui voit ta beauté. Mawa, tu vas continuer à vendre en même temps Muzitu. À Kangami Libanda, Ndeko Fayola Kangami Libanda, la minute président, c'est ça qu'on banaté à présidium à la Mouka, nani pour remise et reprise de salamité, na confinement. Non, remise et reprise et que ça les bas, tozali na kamoko ya force majeure, où ils a permettre que ba parti na ba regroupement politique et fongo et tambola na ndenge et singeli, mais l'essentiel les ali que ba 4 leaders bazali ba sololaka na kanisi était bomonaki tango bakomaki communiquer na bango contre makambo ya Covid-19 pe ba pesaki makanisi pona koyeba ko lutter contre ba effet néfaste ya Covid-19 wana awa sur makambo mina kwa kulukela mboka na ba proposition de loi na ye inconstitutionnelle alingi abattre la FCC droit au lieu
et l'Obama au nom ya peuple ya lingi l'Obama au nom ya FCC cash pe ya ndeko Kabila ba comment qui peut communiquer ba boyi caporalisation en la magistrature ya parquet sur nani ministre de la justice donc bazali en interaction mais ba ebiete et sengeli bango nyonso bazali sanga na Kinshasa nde basa la remise reprise et kosalema une fois que bakozala lisanga na Kinshasa. Très bien, alors on va évoluer. Alors bateau baza la régie le bino bobo sala bo sala biso pona son ezala malamu ezala pelikolo bato bayoka na boyi ba revendication so ika son moko ebimite senge bino ba pesi bino mbongo po bokata bato son donc il faudra que bato bangam nyonso bakoloba lelo menduke robima wa nyonso fo yokana nazo prévenir déjà ozola d'émission zo likaye bo pembe na bido ma potentiel ozala directeur. Très bien, on va terminer avec Barnabé Mbote. Merci beaucoup Sango. Normalement, les téléspectateurs et Bilé Basiliki là qui ça il faut na émission, il faut pas la bomber là yo. Basiliki là qui yo du fait que ma propos na yo na émission oh les cas qui a sous pour les cas qui a au loba qui makambo moi et Bilé mais na ko kanisa na yo au komaki na niveau ya ko bimisa ba propos mususu bango ba qualifier maladroit ezaki malamu te ya ko benga mwana mwasi moko qui azali cour commune au benga ki mwana mwasi ezaki malamu te alors ba te Bilé bazaki fustigé na likambo wana na peso d'abord maloba bato bele balinga ki yo retirer ba propos na yo et donc liboso ya ngwana et puis bienvenue pour yelelo Sango merci tozana misa ya lingala biso ba Kristo batubela kaka obele liboso ya Sango soki ozana nzela te okutana na muto oyo obetsaki libako liboso na yo na liboso ya baninga nyonso na bandeko Télémi pe na sengi bolibisi. Très bien. La bendi maloba wana na lobaki. Très bien. Bible eza ko lobango na livre ya Matthieu chapitre 6. Ce qui toke na 12e verset. Wana eza lo sambo Yesu ye moko azali ko la kisabato. Yesu nda lo biboe. Limbisaka lokola na ko insister na lokola wa. Donc en français bengango comme. Mais na verset 14e. Bible eza koloba boye. Sengaka bolimbisi balimbisaka yo. Soki oza kolimbisa, nde Nzambe pe akolimbisa yo. Basengi bolimbisi epa ya bana ya mama Amida, epa ya mkubwa Kamere, epa ya mama Amida ye moko, na ba mama nyonso, na mabota batu nyonso basilikilaki ngai. Bolimbisa ngai. Très bien. Na yambaki mama Lorette. Na Sylvie Kalala, Safi Kandolo, bato ebele babenga kenga basepela même moi si langa lobaki asepela kiti. Bolimbisi pona bato nyonso wana. Très bien. Tozali na politique. Maloba wana ezalaki ya ngai te. Soki ezalaki kokoma na yana tia 2 points ouvrez les guillemets. Ezalaki citation. Ouais. Mais tant muto akoloba moya tia 2 points ouvrez les guillemets ezate. Mama Amida limbisa wa moi si na biso. Na koleka na ndako tokolia madesu mukubwa Kamere. Très bien. Merci beaucoup. Wana ezalaki maloba kitoko, j'espère que calmer quand même moi attention ezalaki nanda ko départ et d'autres. 60 ans après la indépendance. Indépendance ya mboka na biso. To fêter l'ipanda 60e année et aux mokolo ya mardi. 60 ans. République démocratique du Congo. Mboka ya bisimbi eza kokola ou bien tozokenda pena liboso. Les politiques congolais 60 ans après akongo lo bato uti na tozokenda liboso tozopusana toto kozonga nde na sima. Lecture nini 60 ans après ba politiciens ya Congo ba yekoli maele pona koyiba peuple malamu to ba kolisi maele na bango pona développement. Na lingi moto na moto akamata 3 minutes abeta lisolo wana na ndenge ya zomona na yo poza na ndako kanisa nano mboka oyo eza ya bisimbi eza na problème ya nutrition. Toi la problème à croissance, toujours collaté sur le plan politique, politiciens, même classe politique jeune aux Obotamalelo, qu'est-ce que vous en pensez 60 ans après, na lingi bato baza na poto numéro ya téléphone ezali. Yo mto la démission, ça la vidéo librement il y a 60 ans parce que beaucoup la mardi to za na plateau spécial là. 60 ans après, ni bozo kanisa pona mboka na bino, est-ce que tozo évoluer to tozongi sima? C'est ça la grande question. Le la fumoto to komaki livre nazo ba depa na yo, de ko chibe akozwa, de ko akozwa et puis mettre aussi ça pour la question. Boga respecter batant poto kota na makambo mina ko na bengeli bino lelo. Oui ndeko fumoto. C'est parce que première chanson na ngai titre nango Papa Nangaza Congo, na botamaki na Berlin, na telemaki na Paris, na tambolaki na New York. Titre nzembo nanga. Na nzembo wana na lobby ndenge na botamaki. Nous sommes un état mal né
une république inachevée, une nation déclarée. Nzemboana ndengena yembi. Toko kaki jamais kobonga. Na 1885 na conférence de Berlin, Congolais moko azalakate. On n'hérite pas un État. L'État, on évolue à devenir un peuple citoyen avec des droits et devoirs reconnus, et puis personne morale comme super structure sociale. C'est-à-dire, arriver au pouvoir, président et puis que ministre, premier ministre, ce n'est pas une finalité en politique. Parce que l'État lui-même n'est qu'un moyen qu'on a inventé pour résoudre le problème. Et donc, si l'homme d'État pose problème, la culture politique pose problème, les organisations politiques posent problème, l'État lui-même peut devenir qu'un ennemi du peuple congolais, et c'est la vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'État dans le monde entier, ça a une source. Il y a des sources philosophiques. Philosophie n'est créée l'État. Source théologique, les États islamiques. Source économique, mode de production, les États tendance socialistes ou libéraux. Les partis politiques congolais de 1960 sont tribés, ethniques et régionaux jusqu'à présent. Ba parti ko benga manaba kombo nyonso na démocratie na kat kende gestion nango za tribal ethnique et paroissial. Tous les partis sans exception du pouvoir comme la droite, nos partis n'ont pas d'école d'initiation na kat. Bon, ba famille na biso pe ezalaki ba république té. Nous étions des royaumes séparés. Il n'y a jamais eu la nation congolaise 4 na biso avant Belgique aya. L'État auto-vivre, ce n'est pas nous qui l'avons créé et colonisé par la Belgique. C'est la Belgique qui a créé son État pour résoudre son problème. Capitaine Aboma, capitaine à Kinshasa, on a kobimisaka bomengonaye et kendepoto. Tant l'autorité est à wana, école d'initiation est dans la quantité, école de formation est dans la quantité. Toye, entreprise, dans le monde entier, entreprise, l'État engagé à un concours, l'initiation, na formation. Et pas une abisso mounokamboka. Tala cabinet nyonso banana présidence ti na cabinet asuka na Congo mnokamboka mutetondi kuna. Musiko dites-moi. Na ba présidence nyonso électa. J'ai dit mboka na biso sale étude. Kende na cabinet nyonso. Ça vraiment étude ko sala na loyengete po ba changer kapi ba Congo ba changer na tindeli yo mona na na cabinet na yo tindeli nga bono ba komi imprudent. Mais là na fond sélection ezali tribal, paroissial et amical. Alors que l'État engage par concours, formation ou initiation. Mboko tolinga ito bonga. Ba mandataire nango balinga ba uta wapi. Yebisanga parti politique moko o ezan école de formation na Congo. Bon siko baton sur sa droite parce que il n'y a que les gens qui ont fait les sciences po, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, donc les sciences de l'État qui est un parcours scientifique na bango batanga l'État. Bon yo otanga l'État te na parcours scientifique na yo. Ba initiation yo te na parti na yo. Ba initiation yo te na famille na yo. Ozo comme homme d'État mkolo comme ministre. Homme d'État comme mkolo comme ministre d'État. On est homme d'État avant d'arriver aux affaires. Donc, moi je crois 60 que ans après. 60 ans après, bilan ezali mitigé. Il y a beaucoup de choses autour salaki, mais la honte est plus de notre côté. Très bien, merci beaucoup Ndeko Chibin. 60 ans après, est-ce que biso bilenge bino baye beaucoup de politique lelo soko tali Lumumba soko tali Mobutu, soko tali Bachombe, otali Bakasavubu, otali Betien Tshisekedi, otali Bamuze, bato ya ndenge na ndenge, est-ce que lelo penzo ko lobi te 60 ans après bo hérité loko ya malamu, 60 ans après toke vers liboso, 60 ans après en fait toujours regretter pour ça bato so ba route indépendance, il fallait pas toujours yango, c'était une grosse bêtise, il fallait ton dimaka ko la coloniser. Lecture na 60 ans après. Maton de mingi ndeko, je crois que ngala zaka moko ya baye na makanisi wana ti indépendance tozo on a ba condition o tozo la ngo ngongeza muke to lubango wati pasi ya nzoto ya molimo o ba koko ba tata na biso ba zwa katango wana soki ezalaka biso sikoyo tokoka ko supporter yango te donc kolobaka ke il fallait pas tozwa li pendant na tango wana ezali facilité na koloba pona lelo mais na tango wana soki tozalaka biso mais na lolenge tozo memela makambo lelo les choses restent à désirer et loko nini ngai esalaki nga mwa pasi soko tali ba père ya indépendance la plupart tango tozozwa lipanda bazalaki na ba quarantaine et tout ça 30 et quarantaine. La plupart des Congolais batikala koyeba ngote. C'est-à-dire yo Congolais, tu te poses la question que
à l'exception de l'indépendance, il y a mboka na biso. Lumumba a une trentaine. Dans la réflexion, il y a Bouani à Lumumba. Natango wana. Mais comment toi, jeune, et Lelo, na 30 ans, vous réfléchissez pour la mboka na. À part causer là, oh, moi, fait ça la peau na yo. En tant que réflexion, nous avons avancé, nous avons reculé. Et nous avons balé. Et c'est la ngaï. Et c'est mon abatata indépendance. C'est-à-dire, malgré la divergence politique na bango, intérêt commun zalaki, c'était d'abord le Congo. C'est-à-dire, ils pouvaient se chamailler sur le plan politique. Il y avait idéologie, il y avait positionnement na bango. Mais l'intérêt du Congo était mis en avant. C'est-à-dire, la cause commune, il y a lutte dans le monde attend wana. Ils arrivent mboka. Et qui a intérêt à ma boumouté, toi, il y a parti politique qui était. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Nous qui faisons la politique, nous jeunes, na bolingo ya mboka, est-ce que nous avons avancé, nous avons reculé? Très bien. Et là, peut-être dans la cité wana, et puis ça biso mayele. Parce que ceux qui ont 8 ans à Batouana, Nathan on a bango, As Bazaraki na bango, Maye Basalaki. Et nous, quand on voit que biso lelo, tous allez à moyen technologique, tous allez à moyen belé, il y a cause de boania. Mais tous 8 ans on a biso, na mayele na biso, pour na roboma mboka, mais surtout pour na kosala mamususu ya mabe contre mboka. Très bien. Tant il fallait tout capitaliser en haut, et la réflexion, le développement, et apporter plus qu'on a développé. Tango ya kala, bato bazaki na mwa ba conscience ebele oya biso ezaka mwa problème. Makambo ya kala apparemment ebele ezalaka mingi par rapport à makambo ya lelo. C'est vrai que tu évolues mais tu évolues mingi nde na mabe. 60 ans après, est-ce qu'on peut aujourd'hui être fier de dire que les pays sont suffisamment avancés et qu'au fur et à mesure, tous poussent à un développement, en tout cas, naka yango pété zoken. Bien sûr, le Lumumba, na batiseke di bavandi, pena na bachombe, bagizenga, bagota na cimetière, il fallait pas bandela mokili bilenge, bangia bazalate. Boyete, Congo, et botami na kombo ya État indépendant du Congo, 1885. État, oui, tous en a État, tous en a bilo konyo so bengaka État. Congo, ezali ekozala ibale, zambongo, eza équipe nationale. Mais au Congo katikati wana indépendant. Deux problèmes na biso. Depuis 1960, Tilelo, toza incapable à résoudre le problème d'indépendance. En commençant par l'indépendance des institutions. Législatif, exécutif, judiciaire, babakisi, na président de la République. Président de la République et le législatif, les députés, ils votent mais tant qu'on vote budget, les députés, ils président Misolo Ebele. Ils ministre Misolo Ebele. Mais pendant 1960, ils jamais judiciaire Mbongo. Quel est le magistrat? Le plafond est au coin. Quel est le matanga ya magistrat? Talami tout ka magistrat. 2014 na mona Kabila pesa ki bango ba jeep moko boye. Pe ba ki afuta bango $1,300 et kangama tilelo erwana ba ufuta soki $320 na to ya nonande tilelo. Les magistrats ne bazali ba umbu ya mboka oyo. Il faut rappeler ici que dans 60 ans les avocats dirigé plusieurs fois ministère ya justice. Mais la magistrat bazaka ebelete. Heureusement nazana savant moko awa akorappeler ngana politologue si y a eu combien de magistrats ministres. Situation to ko wela awa e bandaka na 60, zalaka na 64. Mobuto tambola nango. Ba sora ba tisekeli. Ba sora ba tebele. Pona ko luka kaka indépendance ya justice. Ba magistrat il faut ba yeba boy. Mboka oyo deuxième problème nango ba autodidacte. Mboka oyo jamais kambama penza na bato oyo penza ba oyo nani mfumu pa uti koloba wana bato ba respecter ba procédure ya fumu toto ape fumu pati Tokei pour ba confondre na Adolphe Tokei yango na réagir Tokei fumu toto ngi koloba que génération oyo na ba biso tolingi quand même to corriger le kwana ba koya kate lokola soupe bato il faut ba yebaka ko respecter ndenge bato ba mataka na silisa koloba boye bomengo ezalaka na miso bato mosusu
Ce qui te calcule tant que musée ya kiawa, ça fait 24 ans. Ya lobi makambo mbula. Longola kaka mbulo mina kwa zana ngole loyo. 56 ans ou 55 ans je crois. Pour bazala toujours Minaku, Shadari, Matata, ba wela toujours ba. Ce qu'on le 24 ans, il avait aussi une trentaine. Mais est-ce qu'il a du plaisir? Il y a comment na baninga na ba magistrat na miso. Très bien. Problème yango. Très bien. Ndeko Steve qui voit ta lecture na yo 60 ans après, moko évolué, moko zozonga. C'est ça la grande question. Non mais 60 ans après Batonion Sobaebi que Mboka évolué te Nandenge Sengeli Shoki Tozaki Natango Ebele Tokokota dans chaque secteur. Mardi est spécial. Ouais, mardi moi 6 heures du temps la journée. Voilà, wana kozala intéressant Tokota na Bozindo. Mboka na biso soki eza kotambola te ezali parce que tozali tokolinga kokota na ndako mendako toyokani te ndenge nini kotonga yango. Parce que tonibengi république tolobi tozali démocratique pe na mobeko likondi tolobi toza état de droit. Est-ce que biso nyonso toyokana ke eza bongo totonga ndako wana république démocratie état de droit nde tokota na kati? Parce que soki moto na moto azokanisa république na ndenge na ye, état de droit na ndenge na ye, démocratie na ndenge na ye, moyen makambo tambolama ezate esengeli to se mettre d'accord sur les règles de jeu. Au moins les États-Unis eza constitution ezali la plus stable. Bato mosu ba baté no tozana no des jeunes démocratie te soko tali États-Unis depuis basa mobeko na bangoli kondi bam révisa kango presque te. État fédéral o bayokana yango eza kino lelo depuis 1800. Soki otali fonctionnement na bango même ya justice depuis 1800, équilibre de pouvoir depuis 1800. Jamoko yoka ba révision moko ya pambala pambala. Voilà problème ya boka na biso. Et to kende na mobeko li kondi. Soko otali paragraphe ya liboso balobi depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une de causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc, depuis 1960, oh bah, conscient bako sala yango na 2013 2003 na transition pe ba votango par référendum na 2006. Déjà constant bako sala le 2018 ce que écoute à la biso bato à la muka le 2020 plutôt à partir de 2018 bato à la muka bako ebisa que ndeko Félix Tshisekedi bandeko FCC ba mi fabriquer là ba résultat même contestation il y a légitimité za kolanda biso. Donc problème na biso ya motuya ezali ndako wana contestation à légitimité pour na nini parce que un camp politique alingaka toujours à l'emporter sur les autres. Aza kolinga ko respecter règles du jeu. Lelo koyoka na lombango mbango balingi bacha président moko aseni oyo bato bayebi ke akoya ko planifier hold up électoral. Côté mosusu boko mona ba proposition de loi moko ekoya sur makambo ya justice pour na un camp politique et maîtriser justice ya Congo. Donc on sait comment on a que le même problème et c'est ça le problème fondamental ya koluka ko kamba en ne respectant pas les règles de jeu, principaux au biso. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer. Mardi, et la journée spéciale pour l'indépendance. Tobanao déjà lundi, mais mardi, aux à la 11h émission spéciale na Tongo. Na 15h, 17h, Tozana Moussous, et puis de 20h à 21h30. Donc, ma plateau, ils appellent ça, Batoubakoleka et Belé. Donc, Fomototo, tu seras là, les amis également. On doit disposer le temps pour la roloba. Toko Talelosko Makambuya, Louamina Kouissakata. On va commencer avec Chibin. Qu'est-ce qui va arriver après ma manifestation à 2 jours? Parce que FCC maintient ma proposition à Louanaye. Chef de l'État de l'autre côté, Azobenga Batoubaza la calme. Surtout pendant cette période, il y a crise. Et puis de son côté, le gouvernement a eu mon canon. Il y a pour indemniser Bateau Baba victime. N'a pour rappeler le gouvernement. Il y a Félix Tshisekedi, du président de la République. N'a bandeko nyos bazo engagement à kozongisa. N'a ko pekisabi noté bo indemniser Bateau. Mais bon kanisa ke mbula moko betaka ya monene. Et Bougara Bandako côté à Mbanzalemba. Ba Congolais belé Bakoufa. Ba Congolais et belé, je rappelle Bakoufa. Mais ce bagenda gouverne na commune ya Lemba.
Gouvernement, président, aux se rappelle, Tikaka 7 millions de francs congolais. Au Pesa, on pas à Cameroun, et là, dans la prison. Bon, on a Pesa, Bougoumes, Lemba, Ndambo, et Monana, Moussousou, et Monana, Té. Batouala, Babana, Kouvanda, mais Bengana, Bango, on va dans les bandes pour la Covid-19, on a Mtazonga. Boulaka, qui Bougoussala quelque chose pour la Batouala, Til et Loboussala, Té. Tala, on est beaucoup mis dans Bango, le roi Batchebino Munduki. Et le bas Saï Saï. Avantage, il y a refoutu à Sonas, Ndeyango. So, Bozala, qui au moins l'assurance. Banda kunyon sonde sona sa zozong c'est la bino. Au moins que beaucoup ça petit peuple pamba la plupart des bateaux vous avez bino pe l'assurance té. So vous avez une assurance gouvernement kozong sa bino té pour sona sa kopesa bino. Nego chime. Ba manifestation nyon so eleki. Comment vous réagissez cette façon de voir les choses? D'abord il y a l'État et puis il y a ma parti politique mais plus mon boko nangai. Je vais comprendre le contenu à loi parce que batobele va interpréter loi na ndenge na ba. O ka mutu la bioté. Il y a de jeunes qui ne maîtrisent pas c'est quoi en fait proposition ou projet à loi. Je veux que tu aies le temps, 5 minutes à chacun, sans arrêt. Dangerosité, il y a un avantage. Vous avez 5 minutes. Chibé, on commence avec toi. On va prendre de l'autre côté. Il y a le troisième de voir aussi. C'est d'une intolérance politique. Nous voulons construire un État oyo socle nango ezali mibeko État de droit, démocratie. Mais démocratie ezali na ba règle d'art, ba règle de jeu qu'il faut respecter. C'est-à-dire et si ka ba droit nanga ba devoir nanga bandi suki ya moninga pe bandi. Qu'on respecte soit politique nangai. Je suis du PPRD. C'est mon choix, mon frère Steve qui voit c'est un ami et frère. Il est de la Mouka, je respecte son choix. Problème aux alliés nango awa, mi beko ils allaient respecter té. Nako banana na forme. Et nous kolobani. Mon beko li kunje ba bengi constitution. Et pas si député national. Makoki ya ko sala mon beko ko proposer loi. Tout mon sala, il y a qu'à contrôler l'exécutif. Mais mon sala, il y a un si député, et il ko sala mi beko, légiférer. Mais tant que moutouana kanisi, ache mo beko na nzela, et il na ba principe, et il na procédure mo beko ne fouelanda. C'est ça aussi l'élégance de la démocratie. Balobite mo beko ne koya, na mabe nango, na malabu nango. Bakamati yango wana et côté en vigueur. Balobi ke mon beko kolika na bureau d'études ya chambre basse et kokene na commission net les cas ici ya PAJ na kata commission PAJ ba parti politique nyonso surtout ba composante nyonso ezali représenter on baza membre baza permanent ba ko réfléchir ba kotala est-ce que mon beko oyo et je vais hériter esprit la constitution et je hériter la loi moussous to mibeko moussous ce que les qui na plénière à kotala débat échange d'idées nde lingi ya démocratie ya ngwana et lingi ya démocratie ezali ko buka te ko finga te et si ka batu fo ba misa misisa débat ya mutu fait bima et comme débat ya makof ya ko yiba ya ko buka non c'est-à-dire une proposition de loi qui vient d'un député du PPRD, bino batu ya Lamuka, bino batu ya IDPS, bokoya na ba contre-proposition. Bolobi te, ndeko minaku, mobeko oyo, voilà sur tel point, et zali ko keri en constitution te. Soit tezo RTSP ya constitution, biso to banzi. Nesika ko cha oyo, to cha oyo. Nde elengi ya démocratie ya mwana. Mais zali te manipulation. Et puis, on a reçu quand on a été. Ce qui est plénière, ils ont adopté. Et on est dans la chambre haute. Sénat. Bah, ça la commission dans nous. Bah, quota là. Ce qui est qui. Bah, sous la cour constitutionnelle, bah, faut t'amarrer pas matin. Nego sango. Mon salaire, bah, moi, j'allais dire. Quota là, mi beko, bah, tu vas sala. Production législative. Bah, quota, mon beko, on a. Bah, kozoango. Mon salaire, on va vérifier constitutionnalité. Ya mi beko, on a. Soki batali yango et kokende na suka nango tata mokonza vacha mokoloto azali na ba conseiller. C'est ce que les gens oublient.
Il y a des conseillers qui sont payés 15 000, 14 000 dollars. Ils ont un rang de ministre. Bape ça, on peut qui toque ba costume à la takate. Ba kosala musala ya kotanga mobeko wana. Ba bisa chef de l'État awa sur tel point, talaboui. Ce que mobeko wana et que ezali malamu te, tata mokonzi akozongi sango ne ba wana lopoto pour une seconde lecture. Étape wana nyonso a proposition de loi ya Minaku, ils allaient respecter. Déjà à cette étape-là, devoir au droit de passer député national, ils allaient violer. Ou à siéger à l'Assemblée nationale. On ne s'arrête même pas là. Bon, quand il y a bien privé, au vu au su, il y a service à sécurité. Alors que l'État de droit oblige que la police, mission dans le bosso, ils allaient qu'aucun la batte. Pourquoi vous insistez trop État de droit et lobby? C'est qu'avant Tshisekedi, il n'y a jamais eu État de droit. État de droit, État de droit, c'est applicabilité à Mibeko. C'est-à-dire, il y a un manifestant. Bah, pas sûr droit pour manifester. Mais dans les règles, il y a là. Il y a des députés. Bah, pas sûr liberté qu'on réfléchit. Bah, pas sûr, bah, canon. N'est-ce pas et qu'on kende, et qu'on zala. Et qu'au talema, n'a pas Zouzi, et pas chef de l'État, mais aussi dans la commission. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Barnabé, Ndeko Alobi, quand on dérapage, il a parlé même de l'État des droits. Nayoka Ndeko Nehemi Mouilaya, qui a pris parole, Aloba qui a rappelé le ministre interne, Ndeko insisté, le Kwango Alobi, Batak et Salami, au Bissonos toujours déploré. Alobi et Salami au vu au sud de tout le monde, surtout ma service et la sécurité, police, dans la service, nous avons la bazo salé le côté. Lobinga n'a rappelé, là, Ndeko, Nehemi Mouilaya, la lobby que condamné des démarches bisognos tozanango mais ngana boy to cha jurisprudence c'est comme si bola moko ezalaki ndeko Nehemi na ko rappeler yo ngana zo rappeler yo na mboka oyo massacre ya bundudi ya Kongo esalamaka ministre intérieur pe azalaka ko kanzate ke ministre intérieur azalaka mwana swa uti okola mikolo yo nde abandi musala awa kaka na kati ya mboko Rossi Mukendi ba deshat ba kapangala bato bakufa bato bamona pe pasi na mboko na ba ministre intérieur soki to bongisa pona libela mais to bongisa pona bato te to bongisa pona bato te ndeko. Merci beaucoup Sango na ko senga na fumutoto na ndeko Kivwata ba ko sunga ngai balimbolela ngai ndenge nini article 64 ya constitution ekoki ko kota en application tango nini tokoki ko solo babo awa tokomisi ko na article 64. Très bien. Impolitesse à FCC. Makanisi bato wala ndango te. Na ba réseaux sociaux toza komona, na ba télévision toza komona. Président de la République a nommé ba mandataire ya Jekamine na SNCC. Mbula Mobimba Evandi. A économé lisusu ba mandataire makambo to akomona ministre à portefeuille à lobby moyen notifier bato wana ezali te pour la corona. Directeur de cabinet intérimaire olia comme la premier ministre a tout na premier ministre makambo ngeza ko kende ndenge nini ami bambi et pas un ministre. Je ne comprends rien du tout. Et là kwa mi balé baninga biso hold up awa balela kiawa batu ensemble balela kiawa et là comme mon côté est salami toyoko sutuka kaka ba rosara comme président ya Sini. Oh biso tobo il fallait réforme. Oh biso on vérifier na kati mutura ndeko nae. Makambo oyo ya Minaku. Loi ne koza nango mabete ya musala na ba député ko komaka ba loi. Mais mutu ya Minaku na makambo oyo nde mabe. Pona nini? Masumu nae. Makambo sala ki awa tango ba pesa ki majorité présidentielle. Ne bato baza okanisa te. Tout le monde qui a un engagement géré qui mbongo campagne. Il paraît-il que Kabila a un rapport. Il y a campagne et ils ont pété. Ils ont géré le Parlement pendant plus de 5 ans. On proposait qu'il y ait une loi à la Téponani. Trump a bouka qui a loi au Obama à Salaka. Pourtant, Obama a créé Salaka, loi sur la santé. Les locaux Covid pour l'associer à la bateau. Covid des accords à Bango. Ceux qui ont connaissent Salaka, Trump a ima. Nalingi na lobaboy. Toi, bana mikete. Tolandi awa ministre Tunda na Sénat. Ba sénateur ba ko tuna mais comme nini ngo zotika bato wana ba nyataka biso bolokola kayasi. Tunda nde alobi.
mibeko nazangi esika na ko telemela nakanga batwana batu ya parquet na bazaba indépendant. Kerof, honorable député Geneviève Inagosi, ma sœur. Inagosi a fait une déclaration. Avec tout le ministre de la justice, donc ça c'est Inagosi qui a dit. Interview n'a parlé du peuple. Bandaka Katunda lekaki kuna aebi si batukeno soki botali la constitution moyena kanga ba magistrat zate 2 jours après docteur en droit mina kwa bimisi biso 3 lois en une fois. Na 2006 constitution et consacraki totale indépendance et à justice. Article 147 à l'époque. Na 2010 sango na nanga malamu. Okay. Baza ko modifier constitution mais ndayebisa ki biso boy. Toko changer kaka makambo ya 2 tours et comme tour moko côté à président. Donc on a butu pa ba konti article 149 ministre de la justice a commis na droit ya saisine. Elingi ko loba boy. A repère cette injonction, a oki kota même pas saisine, il peut dire comme ça. Karof voyage à Tambo kendo kanga Moïse na Lumbashi, ba magistrat ba ki eloko ezala kite, mais awa lokola makamba 3e impératif betamaki déjà balandi bakangiye. Makambo ya minaku ezali kobotola nde mutu. Donc magistrat ngi sikola ngeba comme sardine. Balongola capacité à magistrat ko kanga mutu. Na ye moko akangiyo. Lorsqu'il a constaté que Zana etumbu, azana pouvoir ane ya saisine akangiyo paf. Mais la lingi siko bango nyoso bazonga ke pa ministre, mutuna nanga pona kosilisa yango oyo. Et bango siko soki Tshisekedi ati Kabundu ministre de la justice. Parce que Célestin Zaka avocat, et bango soki siko président awa na remaniement za koya ati Kabundu, en tout cas mon candidat ministre de la justice, Kabundu Akabundu. Très bien. Oui Ndeko. C'est la manipulation. J'avais écouté Ndekunangai Barnabé dire arrogance FCC. Moi je suis du FCC, je ne suis pas arrogant. Il a parlé de l'impolitesse. Du FCC. Il fallait qu'on le batte de certains membres du FCC. Parce que Ngai, Nazali du FCC, je ne suis pas impoli. Je ne suis pas détourné des deniers publics. Je ne me reproche pas d'avoir marché sur mon peuple contre mon peuple. Ce qui est dans Olinga, a rectifié. FCC ne signifie pas Batunyo sur Bazamabe. Batuyamabe Bazan FCC. Batuyamala on peut Basali. Batuyamabe Bazan Cash. Batuyamala on peut Basali. C'est ça le problème d'homme, de culture, d'organisation. Moi je suis du FCC. Mais n'a jamais que soutenir loi Yamina Kouté. Ce n'est pas parce que Landangaï. Ce n'est pas parce que Zamabe, mais parce qu'en tant que politologue politique, j'assume mes compétences. Lorsque nous sommes dans un regroupement politique en termes de coalition, si vous voulez proposer une loi au niveau des politiques sociales, il faut une réunion avec tous les partis membres de cette famille politique pour que réforme ou ambition soit assimilée en peut défendre yango. Alors, lorsqu'un membre d'un parti politique propose une loi et que nous autres, moi je suis président national de mon parti politique, attends Ezamouke peut-être dans mon côté, dans mes idées. Parce qu'il faut que tu grandir à parti politique. Je ne peux pas soutenir ça parce que ce n'est pas passé par le forum FCC pour que Bison soit engagé et que je n'ai pas été invité pour être écouté. 2. Vivre les lois, le premier responsable à Makambo est le président de la République, Joseph Kabila. Parce que l'alliance Bayo Kanaki, ça n'a pas été une alliance politique au sens plein du terme. Ils ont fait une alliance pour le partage de postes, mais ils n'ont pas fait l'alliance de conciliation de vie idéologique et politique sociale. Il faut le dire parce que tout futaki bon classe pour tout tanga yango. Parce que ce qui est coalition FCC Kajaki sincère, Balinga qui va définir d'abord coalition au niveau des idéologies, coalition au niveau des politiques sociales et coalition au niveau des postes après. Et chaque fois qu'il y a une réforme de cette envergure-là, c'est la coalition qui assume ça face à l'opposition au Parlement.
Et chaque parti membre de la coalition a une base respective n'est quoi expliquer. Voilà pourquoi Tolingi to modifier la constitution pour que telle politique ait même abisso na tel résultat pour le peuple. Basali cop na bango pour na kukabula ba poste. Sikoyo IDPS azotinda batu na ko sango peuple ni. Peuple te ndambo ya batu na ba représenter ba Kinois. Est-ce que ça dit pour ça commune moko? Est-ce que ça dit pour ça population quartier moko? Non, ce sont les militaires de l'IDPS qui règlent des problèmes au FCC. Donc, ils sont au téléméri, na FCC derrière ça, na IDPS, parce que ce sont des manœuvres, bazo sala alors que Bangonde, ba memi peuple na alliance moko, et zangati na la fond. Maintenant, si le peuple a compris le peuple, comme même on a un parlement, tout ça, n'tina te? C'est là. Problème est que la science politique pire. Tant que na droit, si vous allez à tout ça, la débat. Ce qui est ok, na fond, ce qui problème est qui politicianisé, na fond problème est d'abord de quoi vous dire que les députés sont libres, il y a qu'on proposer loi et que bah procéder à qu'on contredire et ça mais si ça a une question d'idée vous répondez avec les nerfs. Tala Etienne Sekedi mutu moko te kana biso anyo kwa na prison ko le cahier. Mutu moko te da privé de liberté liboso moi sina ba ko le cahier. Mais ce prophète en politique a dit malgré ba pas songa na okana boluwo consort mboko solution za la non violence. Ataki zoba. Ayebaki que la loi de la force ne produit pas. IDPS ne restera pas toujours au pouvoir. Ceux qui vont imposer la loi de la force aujourd'hui, leur but de ça l'élection la Moukaleki, bah supporter réplique la loi de la force. Non, moi Fumuto je ne peux pas conseiller la loi de la force. Très bien. Jamais. Très bien. Ngana kolobana ba congolais boy. Nako suki. C'est ça. Ba pesa biso article. Il y a loi ya minako ezako énervé. Très bien. Pezo la kisa question que za appliqué si vaza wana indépendance à justice et longue. Mais natiki question avant si valo. Est-ce que l'indépendance d'une institution veut dire qu'il n'y a pas une autre institution qui la contrôle? Très bien. Non. Merci beaucoup. La CNE est indépendante, elle est contrôlée par le Parlement. Très bien. Et puis indépendance nasu qui s'en pas aussi vazo débat to que ne malom. Article 64. Ce qui peut toyebi eloko babengi république et sengeli pouvoir judiciaire azala contrôlé par le Parlement. Article 64 Limbola Natiki- quand est-ce article que population 64. atunaki Et Limbola peuple a Na Limbola, pas nikambango balobi na lobango na mutu. Tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de cette constitution. Tant que le président de la République a nommé Bakiungu, a-t-il respecté la constitution? Non, parce que les mandataires doivent être représentés par le gouvernement. Pourquoi on n'a pas amené le peuple à marcher dans Balabala contre le président de la République qui a violé la constitution? Très bien, merci. Ndeko Steve Kivuata. Il ne faut pas manipuler les Congolais. Steve Kivuata. Batubazo Zelayo. Il ne faut pas manipuler les Congolais. Ndeko, il faut to bimisa biloko. Bimisa ngo Ndeko. Parce que Oyoki Ndeko Chiba envoyé à Ndeko Minako à sali langue de bois. Olobi aeb sabiso motu ya avantage ya mo mibeko Ndeko be Minako a pesi ya obite. So que za mabeba ko modifier ngo kaka. Ngana obi biloko wana za ko modifier te za ko bwaka na fulu. Ya liboso yango na obaki ki makambo ya démocratie. Na démocratie na biso peuple ya liboso azali constituant omoni mobeko likondio na suka peuple moto avotaka ngo par référendum de peuple nde moto asaka mobeko likondi toyeba yango donc aza la toute première nakoki koloba ezali groupe ya bato nde fo babatela mobeko likondi parce que zeloko na bango yango nde motu ya article 64 soki bato bakokamba bakovioler mibeko ya constitution bino peuple bozali na droit ya kotelema mutu ya yango wana na ba démocratie ya solo tango oza kosala acte na yo fotala soki ya solo oza kotambola nzela moko na peuple yango libanda basalaka ba sondage. Deuxième chose, balobi justice ezalaka rendue au nom du peuple, article 149 ya constitution. Donc bokoki kosala kobongola makambo ya justice était sans que boyoka peuple azali na droit kotelema parce que ce que moni makambo boko sala justice ko sous rendu na kombo na été à kotelema. Voilà makambo tolobaka ya crise de légitimité. Tango peuple aza kondimela bato wana te ke baza kosala musala pona ye. Troisième chose, balobi isusu ba parlementaire bazali ba représentant à peuple. Voilà, tout tourne autour du peuple. Yango ato moni nano 1000 personnes, babimi foloba, est-ce que naza ko tambola nzela moko na peuple?
yango siko na côté à procédure ndeko Albert Minako akotiseli nde okomona nungu nde peuple esengeli atelema atala ya liboso ndeko Albert Minako emoko alobi yango alobi Mobeko Likonzo alobi la politique nationale est définie par le gouvernement en concertation avec le président de la République et conduit par le gouvernement. Et bien, on ne lobby. Et lobby que Mibeko Nyonso et Tambolaka na Congo, par principe, faut la définir le gouvernement. Même Mibeko, ba loi. Yango monaka que, ce qui ata, moto député à cause de proposition de loi, batu naka gouvernement. Est-ce que bien besoin d'un projet de loi te? Et ce qui gouvernement a un projet de loi te, Mobeko Likonzo lobby, faut proposition de loi on a bapé sangona on a gouvernement à analyser pendant 15 jours après si ba amendement na. La vision yango wana ya gestion un boka. Oba mina kwa sauter yango. Avec une proposition de loi oh ezali commande ya FCC. Na ko ça pourquoi ça commande à FCC. Et ça initiative Oba mina côté. Déjà Barnabé a pensé que na Sénat babande déjà ko lobandenge ni ministre de la justice faut doit pouvoir rebeller. Pourquoi ça bon parce que le ministre de la justice soko tali Mobeko nazana ngo a mis ça toi. Bimisa article nazana ngo na ko bimisa article ndeko. Au moins que le ministre de la justice par la même occasion et pas qu'il ait saisir conseil d'état. Pour na tout na bango so ki akoyi kozwa ba pouvoir oyo ben mina kwa nga pese na Mibeko. Déjà na interprétation à loi. Conseil d'état a saisi. Il y a déjà une décision en conseil d'état quant à ça. Pour la collection que les alliés stratégie à FCC. Troisième chose. Conseil d'état et on découvre mina Kouazali, secrétaire, ex-secrétaire général à MP. Puis président de l'Assemblée nationale. Pendant 2012 à 2018. Pour nani ya sutuki kaka sikoyo. Pour na koyebiso que calcul politicien zali. Puis justice avant que ça la réforme nango et sengeli d'abord tout ça la évaluation tout un peuple parce que justice c'est le quoi ndako. Beaucoup ça la justice selon FCC. Si qu'on toko tanakati à fond. Droit et loko ko ça la que et loko ba analyser en même pas peuple fois tellement appel sa opportunité. Ya liboso. Na Mobeko wana ba motif o ndeko ben mina kwa pesi na lopoto to lobaka ba prémisse wana eza déjà false ba motif o yaza ko vandela pona ko sala réforme ya liboso lobby ezali pona Mibeko wana misato ba conformer ango na révision constitutionnelle il y a 2011 Mibeko wana soko tali ya liboso ba bongoli loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire webi que salama na 2013 yango moko loi wana ezala élaboré na 2013 okolakisango bandeko c'est-à-dire et ça l'a mis après 2011 pe na tango wana ndeko ben mina koza président de l'Assemblée nationale ndenge nini yo okoki koloba kolingi ozwa loi wana o conformer yango na révision constitutionnelle o esalama avant donc eloko moko alouche ezali wana lokuta makasi ya mibale ndeko ben mina kolobi eloko moko abo soto na droit eloko wana so normalement ya salité il faut aboa ki sa loi na ba loi na yona mbango alobi tango balongoli parquet parmi ba composantes ya pouvoir judiciaire dans l'article 149 balobi donc ba magistrat parquet ba commis sous l'autorité à ministre de la justice et il y a ça ko interpréter sous l'autorité wana kelingi koloba que ministre de la justice a commis chef hiérarchique il y a ba magistrat parquet zabo soto parce que chef hiérarchique eza motoyo akoki ko annuler décision il y a bato bazana senaye akoki ko bongola yango akoki même ko remplacer bango nzokande pouvoir bapesa ministre de la justice eza on a droit babenga administratif pouvoir de tutelle bapesa kaka pouvoir moko na Mobeko ezali ya kosenga magistrat alande la bateau yango babengi injonction eloko bauti ko ça pour na programmation pena article 70 il y a 2013 il y a loi 2013 baloba tango za ko pesa injonction na poursuite il faut à s'interférer te na action publique pe eloko ya suka eloko mosusu ya lokuta ndeko be mina kolobi lokola bapesi ministre de la justice moto azali compétent en matière ya conduite ya politique nationale en matière pénale donc c'est que magistrat, il faut dépendre naïe le kuta mosusu. Pourquoi? Parce que politique nationale en matière pénale,
ça suppose mibeko ndeti code pénal. Très bien. Ça suppose na si c'est quand on a batouala na malam. Ça suppose code à procédure pénale. Ça suppose ba arrêté d'organisation judiciaire. Nyonso wana. Na si c'est quand nyonso wana olingi kolobate que magistrat il faut dépendre hiérarchiquement il y a ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va parler. Le responsable de la chaîne pourra nous donner même plus de minutes. C'est un vendredi et ça week-end est à la mois banding. Donc ne nous en tenez pas rigueur, bah technicien, pas de panique, soyez calme. On va aller de l'autre côté. Botana nos réactions, il y a eu des PES, n'a pas perdu sur l'avenir et la coalition. On va dire loba likambo ya makambo azando ngo pe makambo ba syndicaliste ba tomboki ba lobi lokola ba kolongola déconfiné ko bana mokolo ya lundi ezala ba déconfiné ndenge gouverneur alobi zando kotika la kaya ko kangama. Donc soki bakangi kaka zando pona ba syndicaliste ba kokota kaka bango ba kozala libanda te. Bola na belima neza juste une pause. Toza ko zonga. Et puis, bande ko bazwa dernier round mutuna mutai abebsaka so obebsi no kaka choix ezate bimsaka biloko nyoso zana. On va terminer tout à l'heure en image et puis on se retrouve après. Après les incidents qui ont eu lieu le mercredi 24 juin aux alentours du Palais du Peuple, siège du Parlement, à la suite des 3 propositions de loi initiées par 2 députés nationaux du PPRD, contestées par la population, cette dernière s'est donnée à des actes de vandalisme, chose qu'on condamne avec la dernière énergie au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, tout en accusant l'UDPS d'avoir instrumentalisé les Quinois, et ils avertissent le parti présidentiel, en cas de récidive, ils vont mettre fin à la coalition pour une cohabitation, a dit Papi Moussa, un des communicateurs du PPRD. Pourquoi est-ce que tu as un acte de vandalisme, tu as pillé? Est-ce que réclamation pacifique et la loi wana balongolango? Qu'est-ce qu'il y a à voir ya ko buka salle de fête sabatu ko iba biloko ko kende na ndako abatu ko buka ko banda ko piller? Nde marche pacifique yango wana? Ou bien état de droit eza ko kende na ndako mutu bobuki boyibi biloko ko kende ngonde état de droit? Je pense que état de droit, c'est respecter le principe des droits. Et ceux qui reviennent, na mobeko. Soit qui bande ko ba ko comprendre ti na moya lelo mobeko balobaka état de droit et ali passer. Et en réaction du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, on s'insurge contre les accusations de leurs partenaires dans la coalition FCC Cash, qui selon eux, le peuple n'a fait qu'exprimer son droit le plus légitime, déclare Maître Zachary Kenda, cadre de l'UDPS. Quand vous prenez un gars, je prends dans le lot des déclarations comme Ngoï Kassanji, qui est mon frère en Christ d'ailleurs, qui dit que la destruction de sa maison, c'est une haine tribale. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit là, quand il dit que c'est une haine tribale? Donc on dirait, c'est-à-dire que ce sont les Balouba qui sont allés chez lui, qui ont détruit sa maison, point barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 3 propositions de loi, c'est-à-dire que la Mouka n'a pas condamné, Mbembe n'a pas condamné, Katumbi n'a pas condamné, l'UDPS n'a pas condamné. Moi j'ai dit la violence, d'où qu'elle vienne, elle est à condamner, elle est à bannir. Moi je ne peux pas faire avec la violence, nous ne devons pas faire avec la violence à l'UDPS. Mais interdire au peuple congolais de se manifester, de se prendre en charge, ça, c'est un devoir sacré que le peuple doit manifester pacifiquement, citoyennement et de manière démocratique. Le PPRD et l'UDPS sont appelés à mettre en pratique l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rester calme et d'entreprendre des initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt commun de la population et de la paix sociale. Comme annoncé par les porte-paroles du gouvernement central, le déconfinement progressif de la commune de la Gombe est prévu pour ce lundi 29 juin, mais quelques dispositions ont été prises pour éviter la propagation de la pandémie à Covid-19. Restent fermés bars, restaurants, boîtes de nuit et le grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Pour Guylain Ekofo, président du syndicat national de vendeurs du Congo, l'ouverture des Zando doit intervenir le même jour que le déconfinement de la commune de la Gombe. Biso ba syndicat toza contre décision oyo mwana mboka jeune makele atangela na télévision. Papa te mikolele ki kaka ya yebisa ki biso ba ko fongola Zando monene na ba ko déconfiner commune na Gombe dans quelques jours. Yé mo pe mwana mboka jandingi ngobela aloba ki pe ba ko déconfiner Zando monene ba ko déconfiner commune na Gombe dans quelques jours. Mais Moto Agoloba, lui-même le chef d'État, tu l'as dit, si le chef d'État a lobby, c'est quand Baron va lobby. Donc, va commerçant, on a doute, on a confiance, il y a Maloba, il y a pas de dépense, on se contredire. Biso va commerçant, va linguer, Mokonja Mboka, a une décision. Pas maintenant, quand il y a Zando, 30 000 vendeurs bazali.
mais information nga naza nango population nde alobi ke ntango bazodeconfine Gombe lundi bango mpe bazokota na Zambie. De l'autre côté, le président du syndicat de l'Union de vendeurs du Congo, Patrick Ouatta, appelle le vendeur au calme et à ne pas céder à la manipulation. Disposition toujours ezali ya ko interpeller d'abord ba commerçants. Mukolo ya lendi soki ba fongoli commune ya Gombe ko kende ko tia vie na yo na danger te, ko kende ko troubler ordre public te, mais plutôt boyande parce que awa peto ko kabola ba mesa partir ya lendi. Yo oyo yebi ko komisa ki na no kombote. Boya bino nyonso d'espace ya ngoyo gouverneur asali bino ba wenze. Donc je ne pense pas qu'il y ait activité tout au long il y a marché central. Et ça là-bas venir je pense même commerce, activité aux alatés parce que c'est le long il y a marché central. Alors tout petit bino préciser que le marché central restera. Très bien. Dernier round indépendance 60 ans. 60 ans après population congolaise en général basée la situation nini. Situation nini banzele zate nzela ya se ya pont ya de la paix ezala ba place muso na Kinshasa kaka wana mona courante amona mwinda te na bisa bino ata moto akeli fela ko kamwa te po molili wa kitiki na mokili yango okutana nango kuna peut-être amona ya mwa makasi mais ça moni ba molili ebele population azo souffrir ba politicien ba ventriloque ba kanisa ba kamona bentere na bango so ba komi na élection ba koyana ba français ebele ya ngala zui mokano na kokota politique te to mona na ndenge tozo mona na bo to solo la na biso politique fokop bakobwa kelo babanga bakosola na yo mesuka suka so bato basili bakolia yo. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Politique ya mboka na biso mboka mabe mboka Congo eleki na Angola mais batunde ba mabe batu nde ba mabe. Très bien, on va récupérer dernier round. Boyo kasko biloko yo fungola litoi yoka biloko epinga la kosili sa misa lelo kosila le rôle indépendance ba avantage ya kala na ba avantage ya lelo. Est-ce que to vivre na biso na ndenga kala to na ndenga lelo ya onde verbe ya suka bokoyoka nano yoka biloko na kobisa lelo te pupola litoi ndeko Barnabe tozo bande pa na yo toyebi ba manœuvre nyonso esalama na mboka oyo na ba politique. Ce qui population a réagi, ba français mingi zalaka côté, ba population va comprendre mabe. Mais politiciens entre bango ils sont capables moyennant quelque chose mal exailo que ça inacceptable pas ya batu. Olandi ba réaction ya batu autour de cette loi. Batu balingi ba yeba exactement loi ni nezo énervé selon de kofungo toto ningalo. Auti ko répondre na makambo article 64. Ndenge yango il faut salam. Ndeko Chibin batu belé balobi est-ce qu'il y avait une urgence ya ko proposer loi oyo? Pourquoi na eri ya mina ko yemoko to na eri ya Kabila ba proposer ki eloko yote? Est-ce que ça lo lengete bazo luka ba tuka président de la République ba ko luka ko bomba mingi ba bureau ya FCC ba oyo ba bangi ba moni ke bakangi Kamere na ba ko informer bino pe ke maman Amida Chature moi si Vital Kamere azali pe convoquer na niveau ya parquet. Normalement il faut répondre lelo, il faut que ndeko répondre lelo vendredi ba convoquer pour moi si oyo oyo bazwaka wana bautaka kokangana lakisaka bino na émission moi si wana batika qui est déjà moi si wana lobini pour na maman Amida ngana yebite mais maman Amida esengeli à répondre à la convocation lelo babengi c'est ça confirmé c'est accusé qui réception à ko répondre à la convocation lelo mais est-ce qu'à kokende na yebite à kokende te na yebite aza pe na droit kokenda te avocat na pas ko kokende mais convocation ezali confirmée. Alors d'une manière générale bato belé tant ba moni bongo c'est l'homme explication bato so ba lega ga babite PPRD na FCC ba moni ke komi danger pour na bango. Donc ba avocat na magistrature nde ba komi indépendance oyo ba matata mponyo esengeli ba répondre bandeko a répondre notamment na makambo etali Bukanga Lonzo et puis enrichissement illicite pour na bato musu ba ko kanisa que azwa mbongo na ndenge ebele po atonga université ezaka pona yete bandeko yuma alors pona ko batela ba bureau nyonso wana pona ko benga bango na justice te FC Sakomi Oluka akota na l'appareil judiciaire. Ya moni même ba mettre en doute thèse no ya Kabunda azala parce que même si on a souhait Kabunda za ministre de la justice, ça pas si FCC a cédé ministère de la justice. Lecture na yo. Si vous bozo wa 4 minutes 4 minutes, betelo ono ya suka ko sanga so eloko te. Bisa biloko yo suzana. Non, merci. Na ko fixer eloko moko université à Mapon et tongama na don. Très bien. Batunde basangisa bambongo. Bukangaloz ezalaka parc agro-industriel. Ezalaka fermeté. C'est le gouvernement ndezo financé te. Kaka na ba fixation na ngina fixé pa ndekolanga fumutoto. Isidore Bakanja
aza saint mosantu mais bamongo babengaka bango nyonso basantu te ezaka likambo ya raisonnement déduction na induction soki nalobi impolitesse ya FCC na ake na déduction kaka nalobi kaka bambisi bavandaka na mai mais nakoti te o monganja oboye botika kobangaka idps a diable te idps aza na 38 ans ya existence mais aechangeaka satana nde banda ayaka achange nano te ayebi antiquité ayebi moyen âge akutana na buda akutana na bato nyonso kebaka na satana mpo satana amayele koleka biso mpo aumela ayebi bato nyonso likambo ezali awa bajuge bamagistrat motuna na nde yango wana bakende toka Jean-Jacques Mamba na ndako te honorable député 6 heures sans sous-vêtement batoki ye bakangi na immunité bakangi na ba immunité ne bakanga ba Mike Mukeba yawa bakangi nde bato bandi komona omoni bato oyo soki bakamoka kopumbwa bango moko bakosala biso likambo nde yango wana kobanga indépendance ya cassation kobanga ba chambre ndenge za koloba wana alors ngana za koloba kaka na magistrat boy ngonga yango oyo bokutani na président oyo abotama na losamba état de droit balia potopoto état de droit pondu état de droit ti état de droit bokanga maka à côté à Tshisekedi bo sala dictateur te c'est lui le magistrat suprême je suis sûr aussi que monsieur le président a concédé ti kanga maka à côté na monsieur le président na silisa koloba boy biso ba politicien sengeli to sala angel ba magistrat basi ba yebi biso to nyokola bango pe mingi to pesa bango pe eloko te yambalo soko kanga amande komika 100 millions donc ceux qui m'appellent amende comme 100 millions c'est-à-dire 100 millions de dollars 100 millions de dollars héros national wana type wana héros national wana juge wa condamné ki Cameroun abambi 100 millions oh ba tu as sokoko wana ba wenga na bazui 10 millions c'est-à-dire pour futa ato beti 20 ans en prison ici il faut famille ba cotiser ba katandamba territoire partir za ba orna diamant ba tek ndebo ko sambongwa botika la kaka ba martyr ba kozala ba yani basi ba kei grave problème ezati mais botika la boka botelemela bato wana baza ba bandi il faut que ce gars bo kangi kaka amande foza la 100 millions akoteka tina mwasi na bana basili si wana te ozana na minute tikali na minute na kabela yango kivata kabela kivata très bien ndeko mais pona ko lobi ba bandi bato yo bazoboya justice parce que nzambe muto akili biloko ya se akili biloko alikolo le grand manager alobi formule boy soki bolingi ka bobika justice ezala indépendante yango nde matza to mona na mboka mususu ba magistrat ba hotelemela président ba hotelemela ba okanga kutu na ba président ba ya biso ba mibi ya mike ozo ko ibaka poisson baketch abala mwasi ya mibale akomo okangela justice nzambe nde alobi donc soki tolingi Congo etelema justice. Moi, je ne peux que soutenir la justice. Très bien. Et je suis très malheureux, et ça n'a pas si commun, et pourtant, bazana bokondi. Parce que peut-être pas bâtir un avocat. Mais magistrat botel stratégique à Yangoana, telemela kawana, oh boko zoa. 100 millions d'amende. Très bien. De dollars. Ndeko Chibin, réaction na yo. Ndeko sango ezo salanga pasinama. Na oki ndeko Barnabé azobeta c'était état de droit. Mais nous avons ici Ndeko Barnabé. Azo se plaindre. Ordonnance ya Ndeko Kyungu ezwa maka. Pour nani les cours de l'exécution. État de droit oblige. Ordonnance sur les hommes qui en violation. Yamibeko. Et Koko Tate. Très bien. Ah ouais, il fallait rectifier. C'est ça l'état de droit. État de droit, respect par principe Yamibeko. Ndeko Kyungu a vu déjà papier naïe. Notification naïe. C'est ça l'état de droit. Et l'on a les bosses, elle a mis balai. Ah ouais, tout le temps, on a selon Mibeko le Kunzi. Constitution. Aloubi a souligné. Bakanye Ndeko Jean-Jacques Mamba, sans sous-vêtements. Bakanye. Bakanye Samisaye. Babimi ici même infraction à flagrance. On a eu qui voit dans ton temps, et ça a rapport au droit. Sauf que même dans la doctrine, et ça l'a été. Samisaye dans le monde, on a kilote. Wanande état des droits. Violation à principe, ça concerne. Il y a saisine. Terre kangi. Il y a un état de droit. Non. Bah, violer la Constitution. On a besoin de violer la Constitution. Nous avons troisième voie. Après, c'est l'élément important dans la capitale. L'indépendance d'une institution n'exclut pas le contrôle. C'est le socle à loi.
apesi biyano gouvernement pouvoir exécutif ezali indépendant mais ezala contrôler le parlement CENI ezali institution indépendante ezali contrôler quelque part indépendance nango kutu financier gouvernement voilà. Mais pourquoi vous voulez que les magistrats soient contrôlés? Question à Moutou et Niangouane. Kanyaka. Magistrat, babi combien ça n'a pas parqué ouana. Ba magistrat boni ba kangana sango. Banda ko botami. Ba koulou na ba criminel ba kayni bango. Général Kassongo, je le prends au mot. Il y a 2 semaines à kayni 350 koulouna. Atini ba on a parqué ba bimisi bango. Ma famille n'a pas ça la cotisation. Police a souffert en élo quoi. $300, $400. Ba bimi simbon. Ba ke pas magistrat petit. Donc les magistrats doivent exécuter principe d'état de droit. Il y a encore principe d'état de droit italiété. Ne comprenez pas ces réponses. Quand ils sont en prison, ma politicien va gagner un dossier à la prison parce qu'ils ont violé les principes ça concerne passation de branchés. Ils ont violé le principe, il y a fonctionnement État. Si le magistrat viole, Azui Kanyaka, toujours mon lelo, police à toka, les policiers, ils sont là. Bah tout sera combien? Les magistrats, ils sont moins locaux. A souligné que le ce soir. Oh non, magistrats sont quoi? Mais avant Kabila, les magistrats touchaient combien? Les magistrats touchent 850 000 ou 1500. Autour de 92. Je ne refuse pas. Les policiers touchent combien? Les fonctionnaires de l'État tous combien? Ceux qui ont 6 850 000 $. Azozo sous Kanyaka. Azali à l'abri. Il y a corruption. Donc il faut pas ça la contrôler. Et puis il n'y a pas lobby que ministre de la justice n'a pas non. Il n'y a pas lobby. Ministre de la justice ceux qui a constaté, a saisir nani la magistrature. Kuna, bah, qui n'est pas chef de l'État. Au conseil. Au conseil de magistrature, qui n'est pas chef de l'État. Conseil supérieur de magistrature, qui n'est pas chef de l'État. Il y a sanctionné. Et puis, nous avons l'obité que le pouvoir est chef de l'État. Il y a qu'on nomme la Touana et qu'il y a un parlement. Non, ça, il n'a pas dit. C'est l'intoxication. Chemin, ils allaient au chemin de diabolisation. On veut diaboliser un homme, un camp politique. Le FCC, il y a le Bakiamou. On veut mettre tout le monde dans le lot. Il y a Batomabé. FCC, ça va Batomabé. Batu ya Bouania. Il y a Mayele, Bazali. N'a pas besoin de qui voit. Il s'accroche dans Minako. Pourquoi Minako 5 ans pour poser loi? Ndeko qui voit. Mouzito. Oh, ça fait 3 ans, 3 législatures, 3 ans députés. Mouzito a proposé la loi dans le Parlement. Soldat dans Lelo. Oh, président élu. Azali Kuna. Corona. Coronavirus. Azan États-Unis. Les États-Unis. Oh, Yabino. Président virtuel. Ça fait 3 législatures à Zali député. Mon père connaît le soldat la mine, le président. Non, Fayoulou n'a pas proposé la loi mine. On a information. La loi Fayoulou. Ceux qui ont la loi Fayoulou a proposé l'Assemblée nationale. Pour la population, pour les soldats. Après ça, bisou. Non! Ici, la logique, c'est la diabolisation. L'intoxication. Bato FCC n'est pas moi B. Là, tu vas te voir qui a. Baké Kofanda, dans le laboratoire là-bas. Exim Bank a béni 550 millions. Kabila Moutouazouaki. Ma personne qui s'adresse à la campagne. Les autres ensemble, la plateau na yo. Exim Bank a fait un démenti. Mais pourtant, le point a été inscrit à l'ordre du jour. La conseil des ministres. Bato IDPS va jouer déjà. Kabila fait son samour. Sada y a bouffé l'argent. José Makila. Mais dans le lobby. Les lois ont le courage de recevoir Kabila pardon. Nous sommes en coalition. Je suis le seul. Bassengi Kabila, pardon. Ceux qui ont pris le point l'ordre du jour dans le gouvernement, les chefs de l'État ont-ils demandé pardon? Ils ont même fait une communication, je vais chuter par là. Que le gouvernement congolais, il faut 550 millions de $, qui demande pardon à la population. Parce que l'État où nous avons système de diabolisation, politique et mensonge. Et qu'on fout à le sous-souter. Très bien, merci. C'est fini. Très bien. On va discuter des idées, des principes. C'est ce qui fera avancer le pays. Très bien. S'il vous plaît, Kouloutou José Makila.
nakomi kondima mwa ndambo kulutu na makambo lobaka Exim Bank wana nakomi kondima mwa mbango parce que nga na bande komituna na lobaka ngo ngape na tuni José Makila likambo ya Exim Bank chino akotinda mbongo tango na sololi na yo kulutu José Makila na bengi moto ya RT vere makaso ya RV ya kuna na aéroport ya lobi na ngai moto wana boyaki d'abord il fallait tout ça la rendez-vous avec okima na ye mais yo lobaki ke gouvernement bimisa 20 millions ya pamba bato wana esengelaki bafuta soki 306 millions quelque chose comme ça. Mais banque ango batika la kopesa na note ngana tiaki mwa doute roi toma na lopenza José Makila est-ce que makambo azolo boyo na ye na sénat na yo ki mwa biloko ebele tant pe conseil des ministres ba inscrit yango na l'ordre du jour que José Makila na bato mosusu esengeli penza RDC futa na oyo komi na moni pe ndeko Lubaya oza wapi yo nde moto betaka mo eloko contre José Makila ndeko Lubaya ndeko Claudel yo za député esengeli yo pesa ngai Paul soko pesi Paul te pona lekisa ka pe interview na yo wa esengeli yo loba José Makila kulutu na komi ko peso moi raison ndambo na yo kana no Claudel pe mais okomi déjà ko longa 60% pona moni a démentir komi Steve Kivuata siko ndeko apesi biloko yo linga ko zongi senyonso ba defisa ko pe 1 minute mais na ko zongi selo ngo na za biloko na yo OK clair puis ndeko asilisa comme ça to silisa na moni ndeko Chibe atoki mingi mais alobi makambo alo amina kote alobi makambo mosusu sauf makambo alo amina ko parce que tant que koloba que ba magistrat batambola kamala motel je suis d'accord nga na sala donc tout mémoire nanga sur makambo wana na m'inspira d'ailleurs na beaucoup moko ya Némi Moulania ou aloba sur la responsabilité professionnelle de magistrat je suis d'accord que batambola kamala motel il faut bango pe bazala très responsable parce que bokoyi ko juger batote mais bino moko bozali na bambe ba bosalaka yami bala lobi makambo bakuluna surtout à la Kanatango, n'a l'accès que responsabilité ministre à justice à Joakango Malamote. Pourquoi les Koulouna sont relâchés par le magistrat responsabilités à partager entre le ministre de la justice et le cours et tribunaux et n'aba parquet. Tous en attendant na Kolobango parce qu'on a la proposition concrète quant à ce. Mais na kolinga kokota na mibeko article par article na kende na lombango po na la kisamabe ya Obin Minako. Article à liboso à mabe o ndeko be Minako bongoli na ndenga mabe. Et article 70 il y a loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Article on a kala et ça mis en 2013. Donc après révision constitutionnelle il y a 2011. Donc et ça censé qu'on s'adapter na constitution en article on a kala lobby ministre de la justice a une autorité sur le magistrat de parquet. Mais pouvoir na ezaka kapopé sa pouvoir y a injonction, c'est-à-dire qu'au tinda magistrat parquet landelanga makambo oyo bambebe ko salima. Nenga uti ko sala pour na programme à 100 jours. Mais l'article on a ba ajouta ki balobi sans interférer na action publique. Ya sengi magistrat a landela makambo, na ya lisusu te ko tu mandeni makambo ngo za ko kende to ya ko yebisa stopper. Na article ya sika naza na projet ou proposition wa ndeko be Minako alingi tango ministre de la justice apesi injonction wana aya lisusu azela rapport hors instruction préjuridictionnelle pas na côté à parquet za ka secrète peso ka apesi rapport apesi sous droit que ministre de la justice a koyebise bon kata kolandela lisuté donc on va bengi droit de veto soit disant pour na ko assurer ordre public. Et là, on a violé l'indépendance, il y a pouvoir judiciaire, article 220. On va porter dans atteinte même par révision constitutionnelle. Et là, on a violé l'indépendance, il y a magistrature. On va payer ça, base à l'organiser par le Conseil supérieur de la magistrature. Quand on a l'article 70, Ndekobe Minako a créé conférence de magistrats de parquet. Que ministre de la justice, Motoa Gérakayango. Mais mon père connaît compter article 152 et le conseil supérieur de la magistrature. Il y a un ngonde moto gérera kaba magistrat nyonso. Na ya parquet, na bazuzi yo ba magistrat de siège. Donc tant qu'on a créé une autre structure, on a porté atteinte à l'article 152. Pour eloko mususu Ndekobe Minako asali na mibeko na ye. Alobi que magistrat, ministre public a comme un pouvoir ya ko suspendre ba magistrat cause mesure conservatoire. Et là, on a pouvoir d'appeler ça Conseil supérieur de la magistrature, article 152 de la Constitution, parce que Bango Motobaza, organe disciplinaire, il y a des magistrats. Alors, qu'on a pouvoir ou anate. Et là, comme on sous Ndekobe Minako, après sous ministre de la justice, pouvoir y a qu'on nommé, Bazo Bengango à titre provisoire,
ba magistrat à parquet. Mobe Koli Kondi, article 82, et puis si pouvoir ouana na président de la République. Après proposition, il y a Conseil supérieur de la magistrature, et puis, na contresé un premier ministre. Violation à la Constitution. Namibe Konaye, Oben Minako, alingi que gestion en carrière à ba magistrat. C'est-à-dire promotion à bango, révocation à bango, surtout ba magistrat à parquet, alingi était ba avantage à ba magistrat. Gestion à budget, il y a pouvoir judiciaire, alingi est à la gérer, et par ministre de la justice, et par le Conseil supérieur de la magistrature et longo. Nzokande Mobe Koli Kondi, article 152. Et Obika Kobe, Conseil supérieur de la magistrature, Motako gérer budget à pouvoir judiciaire, article 152, article 149, il y a constitution Motelobi Ango. En matière disciplinaire, Ezan Obeka Conseil supérieur de la magistrature, Motako Sala Ango. Ba proposition, il y a nomination, il y a promotion et révocation, Obeka Conseil supérieur de la magistrature. Donc, tant qu'il y a que ça dans la loi, et loko yokutu ba pekisi révision constitutionnelle et ça là donc ndekobe minako azako violer constitution yango nazako loba na ebande na ebisibino ba motivation na o atie na exposer des motifs ezali inconstitutionnel sur le plan légal les justifiés et koki même pas qu'on la discuter ça bon soto merci et ça loko là ba parlementaire ba lingi batele mais la peuple yango nga naza d'accord ba la muka ba leader ba loba ki ba couper sa mot d'ordre. Ce qui va continuer na eloko wana c'est que bani bakila ba congolais tanga parce que objectif na bango ezali balandela ka bato na bango te. Très bien. Ce qui lelo ministre ya justice yembe moto akoki ko suspendre magistrat yembe moto akoki ko yebise kata likambo oyo yembe moto akoki ko sala que magistrat longwa c'est que ba magistrat à parquet ba koza liso indépendante ba koza libre te. Merci. Effectivement, dans Mobe Koli Kondi na biso indépendance ya magistrature et lobami. Bako akopesa kaka kosuka na injonction de poursuite. Akoki lisu kolandela ngote. Donc ndeko sota lingi tokokota lisu na bozingo parce que bosoto ana Ngesili. Esika bolingo na Ngesili ndeko fumoto to silisa. Na sima koyoka ndeko Barnabé na ndeko Steve na comprendre que motema mabe vimbi na Congo. Ils n'ont pas rencontré les lois de Minako et ils ne l'ont pas contredit du point de vue de la doctrine. Et je vais donner seulement quelques références. C'est très grave. Ngai peuple congolais dans un FCC parce que liberté d'expression dans un FCC pour les Kanakash. Pour nga na télé mais la kamabe na FCC na tikalo yokate coordonnateur Némi to Joseph Kabila benga pour na reprocher nga pourquoi tu as dit ça et pour preuve moi na télé mais makamba mabe awa na cash so mona mtatele président de la République na la muko so mona télé muzi tuto din. Non. S'il vous plaît. Deux. Ndeko journaliste a outu ko reconnaître peu merci beaucoup na bosolo ke na FCC et lingolo bate sika mabe koleka. Batu mabe bazali, batu mabe bazali. A remercier José Makila na likambo moko asalaki oyo a comprendre que ça clarification. O bande ko na biso ya cash. Balingi babomba makambo ba kokite derrière mabe ya FCC. Gouverneur zo kokate na mbujimai. Avec na FCC. Nini Félix Tshisekedi asali ya malamu sa accompagnement FCC gratuité enseignement bravo ministre FCC tozo kene ba prouesse na est kuna na armée ministre FCC koloba lelo ke soki Tshisekedi simbite gouvernement simbite FCC za lokuta c'est cacher ces difficultés non deux naningi koloba 100 jours to beteri tango awa kezali projet social ya malamu président de la République Vital Kamerhe directeur de cabinet mo kalobe Joseph Kabila mutatika kiam. Pourquoi vous êtes sincère et na kolobaka kaka mabe ya Kabila mokolo babulango na yete c'est un Congolais comme nous autres soka na bulango tokolo bangote ndeko Steve toke nayo tant le ministre des affaires étrangères a révoqué ambassadeur ils ont état de droit bon ministre qui bato na balabala s'il vous plaît ndeko Steve bon ministre bato na balabala bokana ki bokuta na po boto na bato na balabala c'est l'obino état de droit c'est l'FCC qui doit respecter vous autres vous marchez comme vous voulez yo s'il vous plaît yo s'il vous plaît aussi yo mi bengi résistant est-ce que loi portant statut de l'opposition pengo pouvoir ko benga ma résistant tout en état au Congo au fingi batunyo tona pouvoir ba étranger au violer constitution parce qu'on fait la résistance face à l'occupation est-ce que c'est que dans étranger yo za résistant état de droit ba ko kanga wote s'il vous plaît ndeko Steve tout ka sentiment botu ko manipuler population botika population ce qui est vrai Barnabé na d'accord na ye obemina kulelo zo futa mabe FCCT
majorité présidentielle à Salaka, le peuple se retrouve à gâter. Quand le peuple est allé sur la gestion d'hier, pas ça sur la loi. C'est la personne. Voilà. Et de combien d'ambino maintenant pouvoir comprendre que le pouvoir est si là, bon continuer comme ça quand le peuple est. Moi, comment foutre Banyongo? Il y a les lotés. Nous, on a un problème. Makambo ya lobby à ma baie, au peuple à Sirikaki. Ce qu'on bateau, yo bateau à la mouko, bazanga vision, un projet de société contraire. Na bateau na pouvoir. Bon, on va t'amadere. Bon, sangi sabat. Depuis au ticket opposition, au ticket de PS, mon parti pouvoir, parti opposition. Bien, on est sur l'opposition. N'a pas ce qu'on va loi, la disposition, ils sont contredits au directeur. Article ça, la Constitution. Et le biboy. Pouvoir à Parlement. Ndekauta koloka complot comme donc on a indépendance ya magistrature et l'ingolo bateka magistrature cause la contrôler article ça constitue le biboy. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, le parlement vote les lois. Il y contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics de l'État. Au côté à Tembezes, qu'on a beau un article bien, et là qui sera revenu avec grand service public de l'État. Yango. Loi Yango. Yango na même la loi. Loi organique numéro 016/001 du 30 du 3 mars 2016, fixant l'organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Article 2. L'administration de la magistrature fait partie des grands services publics de l'État. Donc le Parlement doit avoir une loi qui ne permet pas de contrôler comment la justice fonctionne, comment on dit la loi, les ordonnances, mais le budget de l'État affecté dans le service ouana, la continuité de l'État de droit. D'ailleurs, vous-même, vous êtes contredit, article 149 de la Constitution Robini. La justice est rendue dans l'ensemble des territoires au nom du peuple congolais. Or, le Parlement est le deuxième représentant du peuple après le président. Comment vous pouvez dire que justice est dite au nom du peuple et que le représentant du peuple soit tout bon on besoin que soit tamboula ndengeni obengi yango injonction obengi yango mabe de la mauvaise volonté. Si vous je termine. Alors la loi est tanguée quels sont les services publics, administration rattachée à la présidence, c'est-à-dire la présidence. Et il faut la contrôler dans le Parlement, pas le président comme institution. La présidence comme un service public. Des administrations rattachées à la primature, au Premier ministre. Administration de l'Assemblée nationale. Administration de la Cour constitutionnelle. Parquet général. Près de la... Quel autre la papa? Très bien. Ah, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça y est, il y a un aussi, ça ngonga. Il faut l'attendre à communiquer. La contrat social du pouvoir, le pouvoir arrête le pouvoir. Or, pouvoir judiciaire, azana organe, mon côté, mon contrôle, la gagne na binae. Même pas avec Minak, même demain, il faut tout le pouvoir, on a parce que bah magistrat après, bah zangeli baza, toye bah misolo, l'État veut couper ça lango, bah quand on a un ndengeni, mi bah quand on va dans le parlement, bah qu'on exécuter, d'ailleurs aussi bazar, bah créer bah jurisprudence qui tue même des dispositions maintenant des lois. Merci beaucoup. Le Parlement doit contrôler. Vous êtes opposé à ça. Merci. Botika natanga communiquer oyo. Yozo maloba 1 minute. Bato mola maboko to sali Coran na biso. Et puis boyo kamakambo na bisibino 60 ans. Non, c'est aux ngonge belé. Tika natanga la bino. Ezali appel des membres du collectif des candidats président de la République aux élections du 30 décembre 2018 à son Excellence Monsieur le Président de la République et à ses alliés FCC Cash à prendre de mesures urgentes pour mettre fin à la culture de la violence dirigée contre les institutions, les personnes et les biens pour s'opposer aux opinions des uns et des autres et qui tend à s'installer dangereusement dans les esprits et dans le pays au détriment de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Et ça est belé mais la zuga rapage ya soukami balena si c'est la bino. Nous appelons le président de la République qui a juré par serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et d'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix, de s'adresser à la nation pour condamner fermement le comportement de tout individu, quel qu'il soit, consistant à diriger la violence contre les institutions, les personnes et les biens pour les obliger à adopter ses opinions et à s'assurer que, comme l'a décidé le Premier ministre, et que les autres matériels de ces violences soient placés devant leurs responsabilités pénales ainsi que les autres intellectuels. Nous exhortons les présidents de la République, les responsables de la coalition FCC Cash à respecter l'accord qui a donné lieu
au régime non de cohabitation mais de coalition pour la gestion de la res publica pendant 5 ans et s'abstenir de tout comportement qui tend à faire du dit accord une cause de troubles et de violations des droits de l'homme. Dans cette pensée, nous soutenons la démarche du candidat président de la République de 2018, M. Macheke, qui, par sa lettre du 3 juin 2020, a appelé les responsables de la coalition à échanger avec notamment les anciens candidats à président de la République pour baliser le chemin à une gestion pacifique du pays jusqu'aux élections 2023. Nous, voilà, ça c'est 3. Nous appelons le peuple congolais à utiliser toutes les voies des droits pour empêcher la coalition d'aggraver sa misère, déjà si profonde, y compris les manifestations publiques pacifiques, dans le respect des opinions des uns et des autres, sans en aucun cas recourir à une quelconque forme de violence. En effet, comme le dit l'un des proverbes de notre patrimoine culturel dans un village, il y a de ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Il faut donc respecter les opinions des uns des autres, quitte à le rejeter en respectant les règles établies et convenues, et nous construisons un pays où chaque citoyen vivra dans le respect, dans sa dignité citoyenne. Nous réaffirmons par conséquent avec force le rejet de l'usage de la violence sur toutes ses formes comme moyen d'imposer ses opinions aux autres. S'agissant des opinions portées par la proposition de loi Minaku et Sakata, nous appelons le président de la République et le premier ministre à s'assurer que les débats démocratiques se poursuivent librement dans l'hémicycle, mais aussi en dehors de celui-ci par les personnes compétentes en la matière pour éclairer sans parti pris la religion du chef de l'État et du gouvernement et de rassurer l'opinion quant au respect de ses droits fondamentaux. Pour terminer, nous appelons le président de la République, en concertation avec ses alliés de la coalition, d'envisager de confier les ministères de la justice à une personnalité technique et moralement compétente et indépendante des pressions des forces politiques en présence et au pouvoir pour une administration sereine et rassurante de la justice. Gage de notre élévation en tant que peuple conformément à la parole des dieux selon laquelle la justice élève une nation, Proverbe 12-24. Pour terminer tout de suite, nous soutenons la promesse du gouvernement par son ministre en charge de l'intérieur d'indemniser les victimes des violences et de ces derniers jours, mais aussi toutes les victimes de l'intolérance politique d'hier et aujourd'hui. Fête à Kinshasa le 25 juin. Théodore Ngoyi, Ilunga, Wansenga, Sylvain Maurice, Macheke, Ngera Kwei, Sek Kikuni, Masudi. Heureusement que vous avez la Botanga. Bon, ceux qui sont journalistes, ils ont Botanga. Dès qu'on dit balé, bala, des Français à Moulaï. Alors on a fini, vous avez 1 minute, comme j'ai promis, et puis on a tout ça, la mise à tout 6. 1 minute. Nalingina ebisa fumutoto boy. Ceux qui m'ont ganja, a ebisio que Nina, alengi sakate, okondimela nani. Ba syndicat ba magistrat ba boyilwa wana on intérêt na ba magistrat ko kotela kaka ndeko na ye s'il vous plaît Cardinal Ambongo alobaki boye na Omerine ya 2017 même banyau même bamboa même banyama nyoso bakenda kabukila elongo. Josué chapitre 1 verset 1 à 7. Prenez courage. Il y a tellement de Tshisekedi président. Plus blanc que lavé dans le sang de l'agneau, j'ai
c'est plus blanc que la neige. Et kendaki au Capernaum akutani na baekoli baye honorable Alita Chamala yoka likambo la ngina loba même président Edos du yoka boyo likambo yo. Nazo préféré plus tova na ndenga kala 60 ans après ngai 60 ans après nazo préféré tozonga na ndenga kala. Pona ndenga kala bibembezalaki ya balabala tokangi mandalala ezaki na dépense à mokie to bandai ko banga pe ko nyata ba pine poli we ko ya. Ndenge ya kala ezaki na mwa ko banga vie sociale ezalaki bien kolia ya bato ye na gombe sola biloko ezali lelo folo soleza makasi surtout kimbuta tikaka. Nazolinga ndenge ya kala parce que même bolingo ya kala bavoka bazalaka te ba mama na biso ba umela lelo ba jeune fille so tunika j'appelle mon avocat une année après bato bakabwani. Nazolinga makambo ya kala mingi po même na kala so ozana mwasi boboyani mingi to bando zongisa ba photo ya kala na ba cadeau pesa emelelo suki ekoma kabelo so osombeli mwasi bokabwana kozongisa nini pona kosilisa makambo ya kala ezalaka mwa bien biso totangi na batele la gombo po mona ta leçon ya mwasi to soutien fo mbule beta poli ekangi elamba ndo modi banzela soutien melelo soki na Kinshasa na ndako nganga pesio mobeko mona ka soutien ya mwasi te okufa na ndako nganga po mwana nganga emo katiki libanda kine la mabota la bino kotala na stade nde bazoyemba la palais du peuple plus blanc que la neige. This is it. Tozo banda misa ya munene hawa. Tombola maboko toyemba plus blanc que la neige. Okay. Blanc, plus blanc que blanc, plus blanc que Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako landanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu azana bo moite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que ozana ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez kuna yo bien au futeraka, on go protéger ndakuna yo, toko futa yo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé muto yo afutami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Hallelujah. Yakanzambe. Tobeleli onkolo po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo yango wana nzambe tobeleli yo yesu okita na mboka na biso yaka nkolo kita nkolo okonza katikati na mitema na biso nzambe
tozali na posa ya kimia na yo kati ya mokolo. Soki yo to Yesu nani mosusu nkolo, soki yo te Yesu nani mosusu. Tobeleli yo tata, kita nkolo, kita nkolo, kita nkolo, salela biso nkolo na yo, pesa biso kimia na yo nzambe. Merci Seigneur. Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire, il n'y a que toi qui peux nous sauver et ramener nos cœurs à toi. C'est pourquoi nous chantons Yaka Nzambe, Yaka Nzambe, Nzambe Yaka Nzambe, Kita Nzambe, oh Kita Nzambe, Yozali Nzambe na ngai, Kita Nzambe, Sala Nzambe, Sala Nzambe, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Tobe Tobe Leli, Tobe Leli, Tobe Leli, Tobe Leli. Gloire comme au Jawai, Sabi bleme bantu, nebi tu be abo yeso. Hey, Zami wanye. Ah, Didier, toi Didier. Congo, toi, dis-moi. Toi, dis-moi. Toi, c'est la coque Zamiani. Congo, toi. Tajini, Janza Cheba. Yosali Nzambe, Oyo Kaka. Yakara mboka na biso Congo, po ete kimia na yo ezala katikati na biso. Tolingi komona kembo na yo yawe, kita po ete misala nyonso ya Satana ezika na mboka Congo. Soki tobeli yo te nkolo nani mosusu, toza na posa na yo papa yaka nkolo. Kwiza na bwala betu Congo, samunde mama nange ya vwanda kati na betu, betu zona mona matondo nange, betu mebondi lange Nzambe. Kuya Baba, tunatafuta mkono yako isaidia nchi yetu. Kuya Baba, tunalia sana, tunateswa sana Mungu wetu. Lwako Nzambi wetu, tuweze la koko lusalweba ingasa weba munda mwajitunga jetu cha Kongo. Nzambi tuajili twakulombi masia, weke shangasa weba Nzambi tumona lusalweba. Kongo wetu yatwani mwana Lwakwe Nzambe, Lwakwe Nzambe, Kija satoleli mingi Nzambe, Yaka Nzambe, Yaka Nzambe, Beni Butembo tunalia lia Baba, Walikale tunalia Baba, Kita tata Nzambi samu na kivwama ya bwana betu. Bouge maïkara na toi dit
sala biso nkolo ngulu na yo tongi tomona loboko na yo na mboka Kongo zwa kembo pe lokumu seko na seko pe tezali merci Seigneur.